nga na opiso exemple net na mpire bakuba nzemo na bimisa ko mona savoir vivre yango pe bachaka titre album na super shop nzemo na nga kingotolo so tali ba message na nga ezaka toujours ya social ya robundela bato donc empire bakuba banda babotama banda ba voyager na vie na bango première fois ba futa bango $1000 boye na moto grâce à Godé Lofombo pour na saraka rébellion na Suisse na exiger mbongo et ba futi moto tout $1000 et ça qui première fois na vie na bango donc vérité na nga yango koma ke oh ya zo sala boy na lobi bien Mosaka azana droit na sa ma mpoza musana ye mais soka zongi na ndako tant vandi ba bi Godé si wana le jet à courant pour yim taib sa ngati na obse ngana za nani ngana ka loje ta kurate ye mongolo kwa za na bwania baba proverbe avanda le fombo za loje ta courant donc c'est un peu ça peut-être ça avec lui bien il y a un peu ça ngomba le fombo juna mbo faza monta dragon botuna tana na gitambo ba yeb sabino le kuta fo za na air na mfo sila aza monta dragon na dragon nef na bango mni yaki mayela ou la yel abana o tirer pe makasi d'autant que santé qui tire on a trouvé inspiration elle n'a pas ça comme maïla ou la elle vous comprenez donc hier après ça comme mon sous et j'avais refusé comme on appelle Simbate ngana imposé boka kamola bas hier dem da créer kamola bas na uta na dynamique acha c'est ça vérité ba retenir les lots surtout Mosaka na peso mbote Mosaka retenir vérité o yango bango ba kosakio et puis merci no ibsanga gena za loger ta courant na sepela na ngoti lelo aussi la nga jamais et le wana touchanga na kati et puis na yebi ke lo uta ki pa na yo na âme ozaki influencer te na moto yeba ke sala nga plaisir à danser voilà ba dédicace pour na ba maloba tout ya Mosaka eza normal na zo zo lo la Lambert Mende oza porter parole ya gouvernement d'autant ko yo loba likambo po côté la kana yo osala ngo kitoko ndina ndi bakosa Mosaka donc au moins rôle na bino on sala bien ngana comprendre ba cha Mosaka na erreur lelo Mosaka akomi na clarté Mosaka c'est quoi yebike le fombo comme ça faire ayebike papitex muta faire et puis na rappeler que Dieu na ta dragon pour yeba ni banda kale za équipe na bango ya velodrome bato bakoma otuna ngana banzela okenda wapi osala nini okoma wapi mais lelo yo c'est à travers bino presse en ligne lelo na zongeli bato bakoma benganga et nous avons côté na ligne bato bakomo emango bazo partager ba vie zo mata donc ba mandat pe zongi koya c'est tout à fait normal ba invitation zongi même na kina mona lo fombo ya na to zala ko to sta fait bo tout en silaki tango zongi to sani photo lo bati. Bonjour, bonsoir chers amis fidèles internautes, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez. En CNET, moment sur Concept et activez la chaîne du moment, abonnez-vous massivement. Bienvenue à ce grand rendez-vous de votre tranche magazine Couleur Show présenté par Alex Ngandou, Mona Moulouba, les Benjamin de la presse. Mona Bamaman, Mona Nzame, grand merci Nabino Babonné, toute la confiance pour perception. Merci à les Vikings, Visuaza derrière la caméra. Merci à Maman Fi, Maman Masoula, Papaodas, Milandou, Patrick Trifazé, Courant Yachine. L'ingénieur Dominique qui a l'anda depuis loin nos hôtels à Bisso Bambo, nos places aux alliés. Sans oublier les jeunes boss, le fils du pays. À pas chez moi, Maman Linda, je pense lors de l'introduction, vous avez vite compris que je suis avec les grands coachs. Godé Lofombo, Tota aux années semaines passées, Tozongeli, le sous parce que Bossengaki, Tozoli sous les Vikings, sont aux même langage, Fongolanga déjà là sur le président. Bonjour, grand coach. Bonjour, moi, Moulouba. On a toujours senti en forme. T'es en forme. Au Bénin, Nzamba, ça y la motonde naza. Température bien, battement du cœur, qui toko, donc vraiment 100% santé bien peinant. 100% santé bien. IGF, tu comme le niveau ni? IGF, lelo, to sisi clip. Ok. Nzembo pese silaki et toujours kendesco na niveau mukanda, poto kono kotsam. Niveau mukanda na niveau ya direction IGF kuna. Ouais, to kono kotse là-bas. Babi msamo manda kanenge zala. Nandimite ke po babi msamanda poto kotise là-bas on œuvre ba senga ki ba artiste ba accompagner ba.
mais apparemment toi qui n'est pas maman pour son ami dans mimo malé mon direct au roumé là mais apparemment babi on dit maratata so zu mandat aux ala net ska aux mandaté on explique ya ba Congo aux ala nango ka rato za nango obomba ngo ka non ngai na en tout cas na vivra na polele na vivra j'ai vu ma vie donc niveau naza nango ya on a dobaka niveau naza nango lobby ngana zaki nulle part bato bakoma otuna ngana banzela okenda wapi osala nini okoma wapi mais lelo c'est à travers bino presse en ligne lelo na zongeli bato bakoma benganga et nzemo nange koti na ligne bo bato bakoma emengo bazo partager ba vie zo mata donc ba mandat pe zongi koya c'est tout à fait normal ba invitation zongi même na kina omona alofumbo ya na to zala ko to sta fait bo to ne silaki tant zongi to sani photo lo bati mais ngana na ndenge na ngana vivre par éducation ba parents na ba pesanga naza na mo voiture na nga so na moni ke 116 ans na moté na bima na dju na transport commun na matina na 207 na ke ville na vivre bongo isa ndenge na ngeza teke komi bomba isa ke natali voiture na nga jour on essence ya moke oli na bima essence sila na nzela na dju na taxi so na mbongo na nga so na moni mbongo ya taxi ya te na mati 207 dona vivre bongo isa teke na mi bomba. Olobi presse en ligne d'ailleurs lelo moi mandat appelle comment car na batunde ozolo ba presse en ligne do internet so bolanda biso na bi ka ba contredire ngate lelo presse en ligne on peut comment place oapi godé le fumbo comment va tirer vers ba collègues no ba musiciens parce que e ba ndole kana ba télévision normale ba vérité o comme bimisa lelo ba ndo bimisa ngote rien ba kosio ngana on peut exemple net na mpira ko ba nzemo na bimisa ko na on savoir vivre yango pe bachaka titre album na super shop nzemo nanga kingotolo so tali ba message nanga ezaka toujours ya social ya robundela bato do empire bakuba banda babotama banda ba voyager na vie na bango première fois ba futa bango $1000 boye na moto grâce à Godé le Fumbo pour na salaka rébellion na Suisse na exiger mbongo et ba futi moto tout $1000 et la première fois na vie na bango. Donc on a vivre à bongo naza muto yo naza muta batu na bundela batu et puis rien que la vérité. Et ça na ngote binonde bo pesa occasion batu ba comprendre nga. Mais ba TV ba bana pesa occasion te po imagine yo na plateau vandi. Bonjour Godé le Fumbo, bonjour boni obunga yo pena musique ndenge ni moite donc journaliste azo sala bon. Oza kuna temps o lilo ban o comme bunda na ye pour se défendre. Et puis na souka na bon merci to royamba yo mikolo roya plateau na psango ya OK. Le balanga batu ba comprendre yo ndenge nini o loba nini. Alors tant to comprendre que jeune en to kimi ba TV. Ya ngona pe et comment que avantage batu batinde ba on cop. Biso pe to bungi. Et comme ce que zo le kana nzela bazo ba te ozara wapi okenda wapi. Mais lelo bino presse en ligne ta boye bo pesa ngata na loba. Otunga ke so pour vendre aux élus yo kinga ba tout ce que ba comprendre oh mais garçon le bara bien, garçon betara bien. Oh, nzembo boyem ta beta. Oh, likamboyem ta sala. Au moins et sali. Bino presse en ligne. On a bien na otika jamais qu'on remercie bino. OK, merci. Na otika la jamais qu'on donne ba no remercier bino ka po so bino te. Ero ba miso sonde ta msuto ko ba maçon. Bien au changer ka musala quoi. Ce que l'aura topé sur temps yo lo bandolo bi presse en ligne biso de topé sur temps wana. Raison pour laquelle on m'a dit que la vérité sur Wera oyo bomba panda batebele et ça parce que zora ba mandat kuna te ngo ba kanda wana nyo sur le mot bimisa ba vérité ko contribuera à 80% la maison mère te na loba jamais à 80% na loba ngo jamais parce que fondation to repé sur ba fondation oui pour on décime maranda ko aller au place to fondation c'est là été mais ce qui oyebi li solo ngo yo mdo tala pourcentage na ngeza combien na pesi 80 pour la vie valeur fondation 80 merci yo na le labino pour la vie valeur fondation le labino point na le labino de pesi mwana muluba yo na le labino tala ndingo pesi 80 ngate mna mipesi yo mo tali pena ça nous quoi pourcentage na lelo la bakanda lo mande zo marate ba période na mo siko ngai tangu wana na osala wana na kenda ba États-Unis na zongaka na kuna besoin mbongo na ba hote wana tano osala bango na voyagera pas en pamba dans même mix intervention la bina sala des points pour na voyagera
Pour série on a coutume danser na pour na voyager et tout. Donc basira nous on a besoin mandat na terre. Na zaki na besoin na ngotenga pepe quand même d'aibisa nga keno aider wera. Pour wera mda ko senganga. Ngana ibise senga autorisation pas pepe calé. Pepe calé tanga autorisé nga na ke ko aider maison mère. Ngana aida bango. Ce que c'est le président le retient pas tout le confusion. Ou bana ko sala to aida bango. Tous en clair. Na aida bango. O aida bango. Ce qu'on a battant tout temps au bando les cava même nous benga ba lion. Bachelo bakoka jambo les questions ba TVT pour nous le barango to bimsonka na moment oyo wenge bana température na bango bien mambo concert na ba. Vous comprenez te na bimisi yango telelo e bima banda kala me bato ne ba jouer occasion ko tala be mission na bino bobano tuna ba question lelo. Banda kala bato ba yebige wera betela nga porte banda kala bato ba yebige me to bango zo tenter ya trop na ba presse. Presse le roi ba ki na cop na bango ke ba leak sabisote yango bato ba yoka masolongo te eza masolo lelo te parce que bima ndengo lo belango c'est comme ça on a besoin ba libérer ba mandat comme ça le sala kuna. Te bato ba memango bongo te nga na répondre à na question. Nga so question y na répondre. Voilà. Yo mdu no dans no question y na nga na répondre yo. Et puis il y a bosolo, c'est tout. Et ça matin ce qui presse oyé. Na mona ba journaliste belé bolo ba. Bon le fond question na tourner outi pas tel boy. C'est comme mutum da tunit. Ana répondre mutum on te point. Nous on a ba question to y na on le poser na répondre. Voilà. Poser répondre le est-ce que biko na ba polémique belé télémi liboso na par rapport à miso tout ça la ces derniers temps. Ngana oyeba ndeni nga yisoki ka yoye nango ngana oyeba skondeni na et bon autant to tinde lo ba li autant ba commentaire te ba benga roté ngana commentaire nyoso na sepela fort pour au mona na ba commentaire tam sous na chaka 15 dekara mutu tam so ba mona mabe o azane ka fanatique pour fanatique ala mutu yo leader na ta so asanzelier pana eza nga bien mais les restes ya ba commentaire na mona ngo bien kaka. Alors, dans le monde, il y a un contre qui poste tout et bien tout botin de la nation tala et là on s'est pelé la plupart abattu non le fumba le bien merci courage continuez on a mondambo baza ba fanatique et puis na condamna bango te pour baza ba fanatique jour na tala qui définition fanatique na dictionnaire jour na comprendre fanatique à mon amabe a mutuna été c'est tout à fait normal. Est-ce que na batu tout ne pas commenter surtout surtout fandi ko to mamba wenge o se reprocher net nani na rien ngana mama wenge na se reprocher nani na rien à tel au monte parce que toza qui no semaine passée ni loba qui na début émission na tout no qui concernant mamba wenge ndolobi ke basala on a idée ba tout fait dynastie à faire rigolo lobi que c'est plus bato belete bato ba c'est plus entre autres pardonna qui est tout droit na zakina Blanchard Mosaka à lobi yo mo rondo za bongo ndimaka batu te parce que kombo ya lofombo oza nango ntapesa yo olekele na batevo benge ndoki o ignorer jamais ata mukolo mote nga jamais na vie na nga na benga juna ndoki jamais wana donc akosi omoni mabe ya TV batu bakosaka facilement nga jamais na benga juna ndoki jamais na mona pa juna osala ba pratique spirituelle na mona ya ata mukolo mote. Mais Mosaka télémission na plateau je crois na RTNC na ba couloir bosolo la tuna mambachu na mombafu te Mosaka aza moto banda na eba eti lelo na presaka makasi et puis yé mudapesa nga plaisir pour yé aibsanga ke le fombo yo no za bozaka logette yo za logette à courant ce qui courant et katani batu bakeluka ba torche ba yeba bongisi fusible sauté zongi mine de peli bake ba bosani ke fo ba chelo mwinda ya raté na logette Mosaka mtaibisanga donc nga makamutu nazoyoka wana Mosaka lobi na condamné été pona nini Mosaka aza porte parole aza mosali na pas JB bango rôle na bango ezali koya ko côté la orchestre or na makambo yo eza makambo ya wenge do ye aza faire partie ya makambo wana donc azoya ko défendre wenge nga na yeko bundisa wenge te nga na yeko loba vérité oyo pe ngate na lamugi na loba bino ba boye ko tuna ngate pe ndayebisanga wana komba lo fumbo na beta lisolo yoka lisolo ngata na côté empire bakuba premier jour kata na beti bato ba yoki sont différents na bakuya basse alors Papitex alobi ke mwana zo beta ba kuya basse lokola lo fumbo
le Lofumbo a joué à Vita. Oh, abanolata numéro 7, adaki tireur ya ba coup franc na ba penalty à Vita. Tina Léopard. Donc, ba pesanga combo ya Lofumbo comme tireur, donc attaquant. Buteur et empire ba. Et ça dit beaucoup combo wana. Attaquant, tireur, Papitex. Pour azaki peut faire bien. OK. Si ko ba ko saka na TV na loba, neti ba on a faute ya Mosakate. Faut Junam da kosa ki bango ki yenda ya na no Dragoman Adam da Dragon Juna kosa bana kitambo akosa bango non kosa ba Blanchard Mosaka akosa bango tout po ya na no Dragoman biso tu na mpire to ebana ya kumsa Dragon ngana kumsa ave Papitex avec lui bien Pepe Kale avec lui bien po na opesa ko mama yela ula était joueur à Dragon niveau na ebeli ya Dragon na e Bono kata boka ba Mutubile Santos kasi bata Dragon fala pesa ngata Mutubile Santos poni ukosa batu bona moyi donc bazana bango banga caméra te akomona caméra mazo kosa baza ba courager muta pesa kombo le fombo za Papitex yé kombo pesa nga apesa nga kombo mwana nsusu et j'ai refusé ba monsieur toi empire ba pesa kombo nini yé kombo pesa nga mwana nsusu wala Juna na télémélé devant tout le monde mais si mbala suka ko ben ngana ebi ba kombo ude na ngo pana ba ona kitambo na télémélé na ebise plus jamais ko ben nga suko mbane ngona te ngana na koza mona sosote et puis si la po yo ka suko mbona ngam na eko ebisa eke ngaba ben nga kamola bas yete mtapeza ko kamola bas ude na dynamique acha ba misa dynamique acha to beta na ngo bazalia muta pesa ngoma kamola bas Jojo bayinga auto kufa na Paris na sina lobango pe na bémission mususu lelo ndebi mo pesa ngata bato bakomo yo ka bien so mo fier do mona na sina tanga muta pesa ngombo ya kamola bas Jojo bayinga muta pesa ngombo lo fombo président Papitex ya pesa ngoma mona nsusu et j'ai refusé na boya ka j'avais refusé kombo wana na bike non ko pesa ngombo te na ligne en route devant ba mission tout et puis atika pa la pa alobango le soutien comme on a eu godesi ba pesanga na ba vie au kana ngenge ya on a beti na on ba okese belé godesi et puis tana koti na dynamique acha ba on a godesi kamola bas tana ina empire nga binga ba benga nga kamola bas dans un premier temps le fumbo pe na télé la gion mais ba Papitex qui présente la kaka na boya ki pena na binga comme on a godesi bozo détourner ba tumsuba yebanga na kombo na lo kwa bono mama na mona ngoma be et changera et comme vous moi influence à mutabanda qui n'ont pas côté les cas et ça qui besoin qui temps pour bailler le fou mon ego d'ici ça prend du temps mais so ba bimsenga kamba mon go d'ici et puis ba on ba bimsenga ka péter pour moi mon abeta basse danger na divisé par deux album mon mobimba banze mutu na beta mais ba boka nga na nzembo mo divisé par deux le fombo mwana nsusu et s'il et puis na gangela ba on a na lingo yo ka ngote na vie et si la pewana mais baza ba courager ko yaka na ba caméra ko kosa ndeti mosaka sko yemda chenere ya kosa yake ngam na pesa ikom ndemo pa kosa ke yemda pesa ko Delta Force lukuta Delta Force ngam na pesa kom ngam na créer donc kosela batma te wana za ba lukuta mo makasi ko leka bazana kitambo ba lukuta te na kholo bateke bana kitambo po kitambo za pena bato nango bazama ele yende mda bana ina kitambo kosi bana kitambo réalité yango ngalo baga ke vérité mais vérité na yango koma ke oh ya zo salaba o salaboui na lobi bien Mosaka azana droit na sama mon président musana yi mais soka zongi na ndako tant vandi ba bi go de si wana le jet à courant pour yim taib sa ngati na yo ngana za nani ngana ka le jet à courant te yemo ko kwa za na bwania baba proverbe avanda le fombo za le jet à courant. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça toi qui n'a par contre, ceux qui portent parole, il y a Ouira Lobi Mabé. Wana na c'est pilaté pour Ouira fa télémélai. Pour la fondation. Ouira fa télémélai normalement urbanité keba. Et ça wana nanda kubuye, mutu mo zo saka na parler kina bino. Pera oboya. Keba, wana ta parler kina bino. Keba. So il reproche ali ya lubana ngando yimne to sala. Yoko qui n'est pas père aller au soin de ça a été. Oui, dans des rôles, fala sala yangwana. Pour yebi ni ngana sala na maison mère.
ngana sala ba sacrifice ndenge na ndenge ba maison mère tolanda ba Sankara mbala na mbala lobama mutu balekaka donc tozu ba porte parole tout ya maison mère mo baleka na TV oui raye ba ngote oui répéter mutatinda ba parce que tout ces derniers temps porte parole ya quartier latin merveille Rambo on s'attaquer na Sankara bien on s'attaquer sur na Sankara tant que direct na wera parce que mamutu Sankara lo bara wera e bien na ba clash au Sankara ça na Koffi Olomide tout le monde m'a étoile na boulevard Hollywood tout le monde Sankara a critiqué à Koffi ben Koffi ba chinois il y a une des originales donc tant yozo bâti sous mambo wera likolo mambo ba porte parole na yo mona teke bon ngana na longola Sankara pour Sankara so tali parcours na et tout Sankara yebi histoire à maison mère donc ngani na makamnanga boy Sankara okota ngote pa yebi le fumbozana parce que jusqu'à la paix ba porte parole monsieur so ba yebi makamba wengete pour baza Sankara papi les kombo kutungana kotanga kombote o ka bokomona ye kalobi makamno contre nga ye wa mais so suka to salaire au bara munene bula se référent mamona pi Roger ouais ba dumsu ba ya minene ba ate te porte parole o raneka munene ya pi Roger wa libu munene monzo to munene ya pi Roger azabe libu munene mwana muluba yo lukila nga problème il faut te le voir la vérité yo libu munene ngai ye ba libu munene oui on porte parole la maison mère lisusu ah te na loba ka en bloc o azoluba o ba ka ya munene na munene na maison mère ba koma minene zo émission na bi omona pour simplifier ma loba te ba koma minene na maison mère oye maison mère oye munene zala na respect le fombo pour avoir ya munene na le fombo mutacha di fondation ata kutu musicien ata nani so na maison mère au moins so yé kuna kutanga kombo na été otanga kombo na été na niveau on a été normalement na niveau on a été dédé na zo ba vrai que na cha fondation na maison mère donc mutu to ya na maison mère so yé wana ole oye munene oye mulayi oteli yeba que ezaki na mutu moko sa fondation alors faut en respect na et ça logique ya vie c'est la logique et ça simple et ça logique moko biso dans côté empire ba ko ba pepe kala obi psanga omoni yo côté wa kuti ba Doris pour bangonde ba bandara orchestre ba bwingi wana zo mona ba Elvis Kunku ba mepe chéri wana titulaire na yo et ngapi na du garde so vi bwinga e petit zo mulango kene na boutique wana changer lenga ezali kama soni momo na ke na kitiki net na ba Zimbabwe na ke na pesi mulangi ba jon selinga ba pièce mo bibende na yena ngo ali lobi na ona tongo ba tutu bala mukabe ba chenga na journal la gayar na Zimbabwe ba ba che ba ngote et bébé kala ya interdire en abi ya za sumda otinda ba place wana te pour l'équipe na oyebana au moni ba réalité vie donc c'est un peu comme ça moi bébé kalim ta laxinga mamona fona dans respect oui rappel no maman fa pesa mo éducation na orchestre na yo oye no ye boye mutu boya sala boye wera son bazana ki poto ba sala ki buisa mimisha sa ila ki teti abore libanda po pesa mimish leçon abenganga e nga na ye mbiaka na ye na koti na beta obiang na sala obiang na beta obiang et puis si mimish leçon zonga na nzela wera son producteur a kati bango studio abi to beta souté to ça souté na bebisi mbongo trop misale si la raté c'est fini pour le moment on a perdu que des mailles oui la bima lembi l'offre pardon kota kuna kosaye ke yo muto misabiso et na salango papa to ke neti wapi ba énervé bisoté to lo baba vérité ba to lo baba vérité ba énervé bisoté to sala ba sacrifice o lelo yo ye na maison mère au koutia mo yebi angote et ce qui intervention rapide simbate lelo ndi bazapi OK mais bazapi oui on a découragé nga ke na ye so wapi nga ke akina ba projet na ye et nga na micha na se sacrifier na kosa o eza péché panzambe pour na bango lelo ba ye minene ba pakoli ba kombat ba pembe faut ba na respect bato o ba na fondation oui au moni nga na gina lamba ipsinga petit na ngai oza un grand to zagine na Tokyo ba japonais ba ye ba gumbi mutu na mukongo oh biso peut te comprendre été ti mutu mo za gona interpréter bi ba laxi ba onke le fumonde yo ba na respect no makasa da grand bassiste ba japonais
bato mosusu toloba na Malaisie bayebi ete na Ghana kuta bayebi ete na partout bayebi ete mais awa munoko na munoko il se fait grand point oye munene olbani oleka na ba TV oloba bilobela non vela mbelamba yebisa nga petit oza munene wa makasi mais yebaki na Congo soko olobaka te muta olobelo azate et ngwana na comprendre vela mbela azaki na raison na décider question tout boya na ngona koloba na la mutu Ozulit ya senga ba collègue no ba musicien baba la basi na bango oyo bafandisa na bando pendant tamula elite wana asi rolonga ngo ngana zulit te na s'approprier na ngonde pona nini basi ba obenganga babi papa bundela biso bato mona ka ba chapso na bandako baba na bango biso te ezaka yaka to fanda nga bien bon oh tibo umela bon baba la ote baba la ngati papa bundela biso zoloba bien biso tout ko motala be mission na o buna sahani ata mona za mutu yangona na ye mwana muluba kotela ba mama baza o bato nzamba utiliser pour biso to bima na mokilo ba mama kotela bango ba mission o ba chabasi na ndako babala bango te ba ko bala ona zoloba za ko honorer famille au même moi si na yo na l'état bokepe ba mosala nzambe a bénisi mariage boke sous na salle boke bugisa bato ba mikuwa bale ba bini voilà cérémonie wana et honora kalibala et honora ka famille à moi si famille à Mobali oui ba sepela mais on est raison na famille à moi si siko basi wana ba parents na bango baza mawa pona nini ba grand prêtre babala bango tenzoka ba memaka courage na sa musique na ba belle famille oyi na décaser moi nini moi tourner disque bato ba bini o na chemo sina ndako mais en réalité baliete yoro bananga komba boina sundolango ba mama bazo beanga na kutanga ba kombo na ba onte mabala oni ba bagare ko bima ya ba musicien peka o ba musicien mingi ba musicien 4e 3e to 5e génération ba tout OK ba tout ko banda likolo tina se moi ce n'est pas bengaki o hein moi ce n'est pas bengaki o moi ça nan continue le son qui la souka ba musicien bandeti likolo basi ba to benga papa bundela biso na landaki mission na onanga pende na bo iloko te ya on a opé sa conseil basi bazo ba fabriquer bague na musapi oyo ezala mabeza na ba répercussion musapi oyo kotsa ngo iloko te zela jour ba kotsa yango na miso bo mais c'est na miso mosala nzambe yango salo bien surtout kotsa ngo mo avant eza bien te alors bango batiko lunyo ko la basi na wana na po basi na ba mo sala ngo ba jeune fille ku ça va encore mais basi baza de na ndako ba kuma poa azoke ni manifestation poa zo mo honneur à côté bag place wana or kabalate babala été donc c'est un peu ça combat na ngezate na michango ngamoko ngana obundela ba mama eza important ba mama bazala honorer surtout ba famille na bango OK eza ndeti oboti mwana na yo utangisiye puis monsieur mwa ya juillet tena ndaku je botte pe bana kitoko bana pe bakomi na ba université mwana yo patambola na voiture basombele pe ndaku mais babala été eza bien te ba parents ba komo bokela ba mbokela na ba quartier et ça la bien te. Voilà, merci beaucoup grand coach Tokom Nasuka. Batbo qui retenir ni na passage na yo, ba dédicace no rapidement to kabonana. Bon, passage nangé za laika ngana répondre na ba question na yo, nazana ngapina ba kambo bat ba retenir te. Bo za la les so bo mo nda contredire nga buta la rôle na ezanini. So kaza porte-parole et orchestre mo bo comprendre ba moza musala. Azo travailler, azo obligé à défendre. Malheureusement na Congo kokosa eza na facilité. Bon tout le monde a kaya Mosaka nde bakosa yi. OK. Mosaka kanisa yake nde ba ipsaka wana ezaki vrai na bani lelo Mosaka olanda émission yo a comprendre nde na zo la combat le fombo. Pour na avec lui bien. Pas peut-être ça avec lui bien. Yanga pesa nga combat le fombo. Juna mbo faza monta dragon. Botu na tana na gitambo ba oyepsa bino. Le kuta fo na air na mfosila. Azamuta dragon na dragon nef na bango mni yaki mayela ou la yel abana o tirer pe makasi botan a santé qui tire on a trouvé inspiration na nga pesa ngoma mayela ou la yel vous comprenez OK donc hier après ça ngoma mona nsusu et j'avais refusé comme on appelle simbate ngana imposé boka nga kamola bas yete mta créer kamola bas na utana ngo dynamique acha
c'est ça vérité bato ba retenir lelo surtout Mosaka na peso mbote Mosaka retenir vérité oyo yango bango bakosaki yo et puis merci no ebsanga ke na za loger ta courant na sepela na ngoti lelo aussi la nga jamais et le wana touchanga na kati et puis na yebi ke lo utaki pa na yo na âme ozaki influencer te na moto yeba ke sala nga plaisir à danser voilà ba dédicace pour na ba maloba tout ya Mosaka eza normal na zo zo lo la Lambert Mende oza porter parole ya gouvernement d'autant que yo loba likambo pour côté la kana yo au sala ngo kitoko voilà ba dédicace to kabo ba dédicace yo moko mwana muluba merci beaucoup ba bote na yo ko tozali na pesipe bio na musika na yebi ka zo landa émission na zo mona pe kambala di kamba on a parlé à famille na pesi bambote côté bazali et puis caméraman les Viking Vision King Vision les Viking Vision il y a un héros dans l'ombre oui mon inete au salle émission ba moni été oui tant vous aurez là vous pouvez savoir moi là la maladie na auto qui s'occupe na ba traitement 5 malala va filmer déjà zo qui a vu déjà mandat ku yasi on est salinga bien ba héros dans l'ombre to souffrira makasi oyo ka chantal misanga basa lo fomo yo yebi wana makambo wana ndezo bota ba problème pesa no ba dédicace so to landi wana tokola wa vérité fait la vérité ils ont blessé ba tout ba vérité wana pesa no ba mbote tokola je préfère vérité blessé que le côté salo bien le côté salo bien la vérité blessé on dit mana yo pesa no ba mbote tokola nga bona nga ba problème mbote mususu na pesi na Amoli Mabasa prêtre na niveau mokete bali ya petit ça peut manda jouer na boka pe grand prêtre Amoli Mabasa même au boka Amoli Mabasa c'est quoi il faut au moni ni za na émission na autre faut chaka numéro il y a d'autres numéro za wana numéro ba bona kana kinya grand prêtre Amoli Mabasa mwana muluba ye na zo pe manda ça nga bien talaka mwana muluba ba ko memo pe na présidence facilement quoi Amoli Mabasa bon pe mena to na Léonie Makungu. C'est-à-dire, moi, si on a ici, moral et Amoli Mabasa et Fanda, pour les lois comme un prêtre, pour les lois, tout comme autant à combiner globe terrestre mobile. Amoli Mabasa et Léonie Makungu. Il y a Léonie Makungu. Donc, maman, Oyo, avant ici, ma solo. Pour Sam, Léonie Makungu, Amoli Mabasa, moral et bien été. Moi, il va faire des fans des athées. Donc, Bambo Théâtre, on a participé, Bilno Lubi Kambonga propre. Bilno Lubi Kambonga propre, on a participé. PDG Edox Dieka PDG avec action na motema munene na pesi Jano Binano président Jano Binano ya Asekuya na pesi ya Jean Mokenge na kobosa na jamais président Rachidi Koupa oazaka na biso de lundi à lundi donc y tous les jours président Rachidi Koupa bambote no tozali na moni coach Mamadou Polondo en Allemagne Adolo en Allemagne Firmin Firangoma José Salai na Londres et puis na moni Alexis Louao c'est presque Nzazi bino to côté bozali na yebi ke soutien za makasi ma vero le loyo ba preuve monani ba 100 000 vie betami et puis tisiko ba vie zo mata ayangwana na succès na maison production nanga AP production bato bazolo baka lo fumba ko mo lo ba yite ke lo fumba ko na maison production mo lo bana ba honte ka lo fumba maison production sali ke na za à l'aise lelo so na sala clip ba otinda mo eloko sala clip loué ba danseuse liboso maintenant on a atteint paiement na paiement lelo moi évolution bandi et puis mikolo goya sûrement et comme kitoko makasi pour nzambe sa bano sala ovanda pe bon moi mandé ovanda pe bon moi mutabengi donc wana na ozong c'est la bino ba fleur oui et moi na muluba presse en ligne pour bato TV bon moi biso ayambino boni lo fombo bonjour ça va mais yo moi na soutenir no kenda patient bon nzamba ko sala faites un effort iko simba bon allez inviter vous na émission to moni makabut et puis émission si la bimi na téléphone na mba le fombo na betie mabola ndong azo bisa ba masana tala modèle ba journaliste to na ba lobi na ba TV donc pour na fierté abomi artiste au lieu ya de bino bon sala ozo tombola le fombo ba to ba mona ma vero bien ba ko sa Mosaka donc au moni rôle na bino on sala bien ngala comprendre ba cha Mosaka na erreur lelo Mosaka a commis na clarté Mosaka c'est quoi yebike le fombo comme ça avait a yebike papitex on avait et puis na rappelé que Dieu na ta dragon
Pour aller dans l'équipe n'a pas Vélodrome. Merci on aura quand même invitation parce que surtout Bengo Kangela Bisote tu auras toujours. On n'a jamais dans Kangela Bino. Au monde où au monde n'a pas c'est l'équipe maintenant qu'on est au Salapo. Binoza presse en ligne na Roboyate. Obi IGF date non les a qualité. IGF toujours dépend. Biso c'est aussi mon sala. Toujours que nos coachs ça musiko. Toujours que nos coachs ça na IGF et puis IGF. IGF de 5 artistes c'est toi appuyer bam. Il y a un tout sali. Merci beaucoup Toya Torolobela IGFR Obima. Un grand merci na babonné tout besoin qui était à Kolanda Biso na couleur show alléluia. Merci na les Vikings Wazalaki derrière caméra. Merci na Olivier Ilonga na réalisation maman fille maman Masolo et papa Audace Milando. Un grand merci à toi la suprême Fanfan Marinunga Nancy Dumba la reine de plus 33 Nathalie Ramazani. Maman Namaela Onya Motema président William Ikola l'ingénieur Dominique qui a l'anda depuis loin dans la Peso Bambo Tebele. Olivier Nzingit les pauvres de la ville Balbi toujours à la recherche du trésor gosse du Kambala merci d'assistance. Judith toi la bio la Peso Bambo te place aux alliés. Vous êtes tellement belé moi la maman la bio intro. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.